Kinshasa, Congo, Brazzaville, nayebi Kebozali et Belé Liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine Mbonda ya ekolo oyo epesaka bino ba information ya kitoko et kambamaka bongo na le DG valable Alain Dewa. Tofongola magazine na biso na elema oyo. Émissaire moko ya Joao Lorenzo akutanaki na président Félix Tshisekedi kaka pona koluka kosolola na likambo ya STP ya ko renforcer ba lien ya coopération entre deux pays. Alain Dewa, reportage. Ministre angolais ya affaires étrangères Tete Antonio akutanaki na mwana mboka Félix Tshisekedi mokolo ya mardi 7 mars 2023 awa na Kinshasa basololaki kaka pona likambo ya koluka cesser le fait na conflit oyo eza koleka na est République démocratique du Congo ya pasi ezalaki ke émissaire ya président Joao Lorenzo asalaki déclaration mokote na kobima na ye na audience oyo mwana mboka Félix Tshisekedi apesaki. Selon ma source ya info ndenge kaka Mbonda ekolo magazine d'actualité elukela kabino toyoki ke basalaki échange mingi na likambo oyo etali guerre ya Nord Kivu pena Ituri oyo Rwanda asangana na M23 pona koluka komema ba désordre na est ya République démocratique du Congo ya moto ya lisusu basololaki lisusu na cadre ya ko renforcer ba lien ya coopération entre Kinshasa na Luanda eloko esengeli toyeba ke Joao Lorenzo président angolais aza oyo asengeli kosala médiation pour na koluka cesser les faits et salement entre Kinshasa na Kigali pe selon feuille de route date oyo ezalaki prévu ezande mardi 7 mars 2023 na 12h. Il faut koyeba ke tension entre République démocratique du Congo et Rwanda est vraiment tendue parce que mouvement terroriste ya M23 oyo est soutenu na mandoki pe na ba soldats rwandais est consommé ba des de mingi na SRDC avec esprit ya koluka kokota même la Goma. Heureusement ba mapinga ya mboka FRDC baza ko empêcher bango na kosala musala kitoko avec impact na idéologie malgré ba trahison ya ndenge na ndenge. Mission oyo Joao Lorenzo azalango Mwana Congo yebake baza ko kumbela yango ensemble na ancien président ya Kenya Uhuru Kenyatta idéologie yango ya kosala mission wana eutaki na lisanga ya communauté Afrique de l'Est et asala mokuse oyo wana na République démocratique du Congo baza ba membre biso Mbonda ekolo toza ko zaka to kaka ba compromis kitoko esala mapo mardi le 7 mars yango eutia koleka est réellement que ba respecter fait des routes yango ah bale totika kalimania ke ba konzi ya mboka pe mwana mboka Félix Tshisekedi boluka ba solution e ko permettre bande ko SP bazwa kimia po Congo ezala bomoko yango to betisika Mbonda. Gouverneur ya Kinshasa mwana mboka Gentini Ngobila Mbaka akebisi ba agent ya urbanisme na likambo ya kopesaka mikanda. Alain Dewa, reportage. Mwana Congo yo mutu olula bisomba somba pe bitonga tonga na bisika nyoso olingi omona bisika vile ezalite po bakoma kobenga yo kaka ndenge emene ayembaka mujinga olingi komona terrain vidité obanga te même bisika oyo leta apekisa yo lokola ozandeko ya kombo na yo kaka osala misala na yo otonga po oyeba na bandeko ya ndenge na ndenge mais yebake osalaka ekofutama po lelo oyo gouvernement provincial ya Kinshasa bakomi kosala opération coup de poing oyo yola ngai toza komona so ozomona te de fiske matoi na yo eza koyoka ndeko ya Congo yebake gouverneur Gentini Ngobila Mbaka à mettre en garde ba agent service ya division urbaine ya urbanisme pour le koso ya kopesaka mikanda na batu oyo ba mesala ko exploiter bisika o leta apekisa mingi pona kosala ba activité na bango ya ndenge na ndenge boye bake ba agent division ya circonscription ya limité ba uti ko suka na egogopo na makabuka o etali ya ko octroyer mikanda pour bato basala misala na ba emprise publique oyo l'État apekisa. Mwana mboka Gérard Chekoko Mulumba oyo azali vice gouverneur ya Kinshasa na ministre oyo azako assumer ba intérim auti ko suspendre pour une durée de 2 mois chef ya division ya urbanisme ya limité pe ba action disciplinaire et kolanda ye nyoso wana pour apesaki autorisation la date le 21 décembre la société Plutus Global Limited ya ko utiliser espace public. Ndeko Gérard Chekoko Mulumba
akebisi la population ya Kinshasa alebisi bango ke bomi batela pe bo batela misolo na mino ateleki ya mingi soki okosomba toli otonga tongana esika oyo ezali ya kitoko ko créer ba des zones de polele oyo mutu nyonso na Kinshasa akoma koluka ata babike kanivo ezali wana okosa lopangu na yo otonginda kolikolo yango ozobanga sur l'état de po yebike ozande ko ya meyeba kelelo keba okoza egogo kaka ndenge bandeko oya division urbanisme bakomi kozwa yango yango tobendika kabana Kinshasa boza maele beba kotosa bisika l'état de manière que mongo na yo to bisazo sala ezala kitoko ezo problème te biso awa to kebisi bino pe longo na mwana mboka jirage ko mulumba pe to betisika mbunda. Ndenge nini un leader akoki ko se comporter devant bato. Merci Madame Mokadewa. Je pense bien que tout le Kalambondeza ici quand on Manulaka. Le temps toujours le monde école merci. Papa Mbaté Chebiso Tandel Biso Micro. Te l'invite de la mini pour la biso jeunesse. Profil intégral à la langue. Le nom Biso Tozali Kulukatos à la prétendant bateau de colligateur à génie classe politique. Alors, et que c'est un profil moi madame. Un leader, Azam Moto vivre un esprit d'écoute. Faut à la bateau de l'ébili politique. Faut à la bateau toujours vivre au service. Il y a bateau. Si Bisso étant que leader te représenter Bango. Un leader face à la monture, vous allez avoir un bon exemple. Apprécier autant l'esprit d'écoute, à la paix monture. Et bien, combat au Bisso de la combat jeune, il faut accompagner l'information. La jeunesse doit être bien formée avant de embrasser, surtout quand il y a la politique. Pour notre vie, pour comme directeur général d'entreprise, pour comme PCA, ministre, consort, il faut passer par des partis politiques. Alors, d'où nous les jeunes, vu qu'il est nous, bientôt à gérer une classe politique, tous les esprits à l'information. Là, nous former premièrement, avant d'embrasser carrière politique la biso, parce que tu as une opportunité, il y a que gérer et puis on s'est là en bébé. Alors, vu qu'on n'a pas encore cette... on n'est pas le guide. On n'est pas guide en fait, il y a des partis qui sont kende, il y a des bateaux, il y a des partis, donc vigier aux clairs, tous à l'année, on va l'idée à Malam ou surtout dans le parti politique, dans l'esprit, il y a encadrement, surtout la jeunesse, bien sûr que oui, jeunesse on la relève, mais il faut pas participer, c'est biso, la capacité, il y a que gérer, et puis il y a la formation à Malam pour tout le monde, la fiasco, tout le monde dans Mikolo, donc c'est dans ce sens-là. Quand voyager partout dans Mokili et comment Kitoko pour Quick Travel, Visa et Vandisi Masolo Kitoko avec professionnalisme et impact na idéologie. Ndeko mwasi, ndeko mobali, mwana Congo, onyo kwami ya tro na likambo o etali ko voyager na mikili ya poto. Quick Travel Visa, eye po na kopesa solution na ba problème na bino, po boleli mingi pe bonyo kwami ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba, yaka na lombango awa na Quick Travel Visa, oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko, na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pona baswa médicaux na yo, adresse ezaka kamoko, Quick Travel Visa po awa. Nyonso ezo salema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te, na likambo oyo etali billet d'avion, komona na yo kutu pasi te, Quick Travel Visa ezali wana po na vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick Travel Visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayelibino, innovation. Topé, modernisation, modernité, nali solo etali voyage. Donc on a zolo voyage, visa, billet d'avion. En tout cas, nyonso Quick Travel Visa azako sala yango na ngonga muke passeport. Vous en avez pour voyager au Kende poto kende dans 5 continents où ils ont habité. Yaka na Quick Travel Visa. Dossier na yo et qu'on a traité na professionnalisme. En tout cas, tous quoi assurer bino visa réussite et visa à 100% parce que au toza koloba toza na connaissance certaine avérée
Une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Natalo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Bokotu nanga soki bazwami wapi Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te, yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Tolanda communiqué nécrologie. Communiqué nécrologique. Ancien bourgmestre Yangaba Tele Mukwanga Mabunda bana ya Mowei pe libota mobimba ya Madame Titi Kadisho oyo akufaki mokolo ya vendredi 24 février 2023 na maladi moko ya mukuse bazali koyebisa na bami et connaissance que programme ya kokunda nzoto ya Madame Titi Kadisho pona bokundami ekosalema boye. Veillée mortuaire eza confirmé mokolo ya jeudi 9 mars 2023 na Palais Royal na Kianza commune Yangaba. Vendredi 10 mars 2023 sorti ya nzoto ya Mowei na hôpital mère et enfant ex Bobila Dawa pe enterrement ekosalema na cimetière ya Ntsele Bambu. Recueillement ekozala na église protestante de la CPK oyo ezwami na avenue 15 numéro 63 quartier Mpila commune Yangaba. Communiqué oyo ekomela mutu nyonso oyo ayebi Madame Titi Kadisho Tele Mukwanga oyo azali ancien bourgmestre ya commune Yangaba tope bandeko na bana ya Mowei Madame Titi Kadisho oyo atiki biso yango biso magazine Bonda Ekolo to souhaiter famille mobimba pe ancien bourgmestre ya commune Yangaba Tele Mukwanga ba condoléances na biso parce que ezo sala pasi toza ensemble longo na ye yango biso to beti kambunda. Opération coup de poing oyo eza kosalama na Gentini Ngobila pe Jekoko Mulumba eza kitoko mais ekozala mabe soki ekomi deux poids deux mesures. Mwana Kongo yeba ke mikolo oyo soki otamboli okomona le gouverneur de la ville Gentini Ngobila Mbaka elongo na mwana mboka Jekoko Mulumba baza ko continuer kosala opération coup de poing oyo baza ko buka bandaku ya ndenge na ndenge nyonso oyo etongama na ba emprise ya l'État. Toyebike mingi ekoma kosala bango pasi bakomi kolela kutu misusu bakomi kolakela bango mabepe na misala mabe ekomi kokota kale tomona lokola kapela tracteur ekomi kangama donc yegelo bake misala mabe emonelaki na mpoisa mais esengeli boye bake tokotonga Kongo ka so biso moko tolingi Kongo donc ville province ya Kinshasa tolelaka mingi na likambo etali ba inondation soki otamboli okomona mingi batonga bandaku na ba prise ya l'État kutu misusu bakanivo ekotala bapangu na bango okokamwa me bakabla sinel eleka likolo bandaka batu misusu na ndenge moka mabe toyebaka te batu oyo tango basobaka mapangu si réellement que service ya cadastre eyebaka pe ekadastraka bakarsele ba commune oyo esika tozalaka na yango esengeli boyebake misala oyo eza kosalema eza misala ya kitoko esengeli koapuye gouvernement provincial kitoko de manière ke baluka kobongisa banzela ya Kinshasa ezala kitoko soki oyebi ke otongaka na balabala ya l'État osala activité balabala ya l'État ngonga yango longolaka yango moko batina au dépôt donc l'État koya toboyebaka bakolela lela pe ya kobetisa mbonda na ndenge mabe po biso awa topesi bango ba bravo pe toliki misala oyo ekele kitoko mais l'esprit ya bien ezala contre mutu te po dépôt de mesures ezala kitoko te ha.
ya ekolo magazine d'actualité et bengi ba jeune leader baya kolakisa vision na bango liboso ya caméra. Likambo ya kobongisa Congo etali kaka mingi biso ba congolais surtout à la ville province ya Kinshasa tolukaka mingi kotalaka likambo o etali développement yango magazine mbonda ekolo baleka yezu efongoleli ba oyo surtout bazali ba bon leader reporte po bayeba kobimisa vision na bango bakinwa bayeba nini bazali kokanisa la kati ya ba vision na bango botala bino moko tomesada koyamba batu na babiro na biso na plateau na biso po moto na moto apesaka vision na ye yo ndeko ozali kolala yebaka ke po ozala un bon leader esengeli oleka na plateau ya mbonda ekolo po ezali seule adresse oyo okolakisa vision na yo pendant 30 minutes mokili eba yo bakonfirme ke oza leader ya solo tala ndenge balider bazali koleka moko bazali koyamba bango mwana mboka aledewa mpe na mwana mboka Megrine Kambembe bayambaka bango avec impact mpe na idéologie po bakestion esalamaka ya kitoko oyo kopermettre ke moto na moto apesa vision na ye population emona yango bolandela biso mwa eloko oyo mpo na yo oza jeune leader olobi oza jeune leader ya Kimbanteke soit développement nini oyo olingi o apporter na commune ya Kimbanteke. Ok, merci pour la parole. Le coup là, tous les bana, ba vrai bana ya Kimbanteke. En tout cas, tous s'est décidé que cette fois-ci, nous allons poser à bana yande ya Kimbanteke. O ayebi passe ya Kimbanteke, ayebi douleur ni ba mama to ba jeune ni ba souffrance na Kimbanteke. Donc en termes de développement, il y a les besoins de nito yeba to zana to sala to makoki ya ko sala. La force négative. Et derrière, on a même suivi comment est-ce que mon amour Katilo Motiseke de Félix, comment est-ce que pointa qui dit doigt mon cas général, mon cas général il y a Kenya, de manière que bah monsieur bah qui est Congo, il y a que soutenir Congo et non il y a que soutenir bah M23. Les alliés aussi parmi questions eux permettaient que population Bimali Banda, bah barricade et autres tout cela. Mais yo état congolais c'est aussi réellement que on a partager douleur voilà. Tant on a qui bah acte voilà. Quelle a été ta réaction par rapport à tout cela? Bien, des journalistes, bon, concernant Force et EAC, je me suis dit, il y a un sérieux problème dans Cannabis. Je pense que. Nenge kaka bozali komona, wala pe bazaba leader, o babi pesi ming na développement, de manière que ba commune na bango engenga ekoma kitoko. Yo pe tala numéro na biso yango wana, soki olingi ozala prochain. Yeba kobenga biso po permettre que to yamba o kitoko on ki saba kinwa idéologie na surtout mingi ya commune siko zali po yango nde ezali base oyo ko permettre que ba pesa confiance yango magazine Mbonda ekolo to betisika Mbonda ba leader à solo ba dirigeant ya ba club baza vraiment déterminé ya ko sala ba démarche pour na ko sauver championnat national ya football. Depuis novembre 2022, ndeko ya Congo yebake et salama be makasi po ba amoureux ya football ba koma vraiment bana bisike po ba yebi lisusu te mokolo nini bisengo ya ba stade ekozonga yango ba dirigeant ya ba club ba sanganaki ba komi koluka kokutana na ba kozi ya mboka po na koluka ba mécanisme nini esengeli kosala po na ko poursuivre championnat oyo esi ekufa kala nyoso oyo eza résolution oyo bazwaki na kati ya réunion na bango entre comité ya gestion ya linafuta na ba membre association ya ba dirigeant ba club ya Congo ADFCO na mokuse pona bango démarche yango ezali basé ya ba série ya ba réflexion oyo basali ensemble mikolo oyo tellement que ba mituni ba question mingi ya koluka nzela ya kitoko ya kolanda pe démarche ya kosala epai ya bakozi ya mboka pona ke situation ya championnat national ezala lolenge oyo ezate ndenge ekomi lelo yango bakalike na semaine prochaine ba décider ba aider bango ya koluka kopesa solution ya malamu pona masolo ya bale awa RDC ezonga kitoko
Selon Bosco Mweu oyo aza président ya gestion alina futa ba démarche oyo lina foot na ADEFCO baza kosala eza na cadre ya relancer championnat national oyo eza na perte ya vitesse depuis un certain temps pe abakisi ke fédération ADEFCO ba proposer un certain nombre ya makabu oyo lina foot akoki kolanda pour que championnat ezonga kitoko population oyo balinga football na ngamu na bango pe tellement bakoma bana bitike et pesi bango toujours pasi ya komona ndenge ba club na bango et comme koza ba défaite likolo ya manque de temps de jeu parce que championnat ezalaka lisusu te yo kandenge ba betisi mbonda liboso ya caméra la biso omoni lelo oso ifu de baby a na Congo to pesa faute ya gouvernement ministre ya sport le toza lelo banda kota support omoni sport omoni koma pito pale l'équipe lelo ndo zotala lelo l'équipe ezo sala so eloko te même ne baza ko sa entraînement pas mal baza sala entraînement ça match ça quoi équipe ko développer te ba joueur ba koma kilo même ba championnat on championnat bazo betawa à 4 championnat à 4 ans pourquoi kata championnat il fallait continuer à silisango mutu na mutu bake ngana zagi bo ngana suka kina bo mais lelo tozo mona championnat katani tozo ba bit na ngote donc calendrier ya championnat ezo ya eyete jusqu'à présent bazo ba ko fatigué tala na partout à la Mazembe 0 Vita 0 Daring 0 Renaissance 0 kutu ne parle pas au Vatikani babana ko homologuer yango mais lelo soit disant que ba bongisi stade comment ba homologuer yango te un pays comme la République démocratique du Congo ezanga stade donc lelo yo para que robeta na stade il y a un individu est-ce que bozo trouver ngo normal donc gouvernement na biso eza incapable yango wana batia bato yo baza mieux placé po bayeba ke eloko yo fo ezala boy po lelo yo bamboka mususu mbongo ezokota mpona football mais biso soit disant ke toza bamoure ya football ata stade moko homologué te boyeba ke lokola championnat national ebeti mbonda ya mabe na niveau ya plan international ekomi kobangisa po risque eza ke kota ya 4 clubs oyo tokendaka na ba interclub ya CAF ezala retiré et surtout que mboka lokola République démocratique du Congo eza kozanga même ba stade ya malamu oyo eza ko répondre na ba norme ya FIFA esali soni pasi pe mawas neti kaka ministère ya sport et loisirs ezalaka te na mboka oyo bozalaka pe na esprit ya kodémissionner soki omoni ke okoka te est-ce que ezala osodite otala biso ezala osodite vraiment tala ndenge football ekufi oza komona to te toyebi te soki esengeli tokende kaka boye na Congo po biso vraiment monda oyo ebetami mabe makasi vraiment tosunga mama mami oyo aza na pasi azo souffrir azo luka lisungi na bino bayebaka mutu ya malamu kaka na tango ya pasi to ya mawa. Mama mami oyo bozali komona abelisa mwana bamvula ebele na maladi ya meningite pe ye moko azali kobela maladi ya diabete pe azali na lisungi te. Yango azali kosenga na bino nyonso bato ya mitema ya mawa boyeba na kosunga ye. Olie bokende kolona na bisika oyo bokobuka mbuma ya malamu te, mabele ya malamu ya kolona yango yo. Na vivre na mwano na pasi kaka. Soki na bime kotambola na sukoli ba wara bilamba o ba West Africain. Nagenda kosela bango musala na sukoli bilamba ba pesinga mwa quelque chose nde ko permettre ngana so mama bakisi na ngai insuline na kolia na sala aka bongo na kosenga na kosalisa bawaka bango peso ko sukoli bango bilamba basi na bango mona bazwi mwa loso mwa fufu bapesinga na ekolia na vivre kaka bongo na mwana po na pasi nzoto eza su makasi te libumu ya bambeli ya opération nga moko pe diabétique na charge naza na musalo na sala te na pasi na sala aka bakude me bongo sukoli bilamba bafuti bapesi yo mo eloko kolia nde na iko vivre na mwano po soki bongo te zaka pasi place tolalaka yango mwa geto bakolu pango bayokelanga mawa nde bapesanga mwa esiko po bayebi na kokende wapi nga na famille ate na Kinshasa na ndeko te tozalaki na ndeko na nga papa mwano
abandaki kosala bavoyage ne ya este na mama na ye nde ntango mobulu ezali kuna na 2006 nde bakufa kuna nga natikala na mwana okobokola sikoyo bakoyo lupango batali bana kokende wapi so babengani ngao bapesa biso mwa geto ta esika tolalaka na mwana yango oyo kaka yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraimen nazonga na mwana oyo na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botikanga te bosalisanga nazonga na mwana oyo na kine bana boye mpe bazalaka na forme na bango soki namemie na kine azwi forme nga mpe na mpe masala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga mpe bapekisanga basolo wana mpo naza diabetike tokosenga kaka na bino nyonso bato ya mitema mawa yo ozalaka mama social to mpe papa social ba ONG nyonso oyo basutenaka bato oyo bazanga lisungi boyeba na kosunga mama mami po azali kolela mingi mpe azali konyokama ya tro biso awa tosengeli kaka lisungi rubrique na bino bomesana kolanda mingi po na nini boye nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpo na nini boye mpo na nini boye mpo na nini boye yango wana nde kitoko mpo na nini boye lelo tozolobela mpo na nini boye peuple congolais azoseketove te na mboka na ye bon mpo na ngai nakoloba boye problème grave toza nango eza gouvernement na biso azwaka charge ya bapetit peuple te toa na mboka mo oyo tovivre presque biso nyonso tozalaka bachômeur mokie baza engagé tovivaka na bato du jour na taux du jour on peut-être moto se retrouver azwaka moyenage mo ya mokie alingaki esombeloko kuna dollar ekomaki na boye premièrement dollar yana na prix fixité deuxièmement ba tarification ya biloko muna mutu ateka eloko selon prix ne oyo lingi koto okuti loso ekozala 1300 lobe oya boye ekomi 1400 lobe ana kuno mona madesu ekomi 4000 donc peuple a komi ko souffrir tina niveau mo okosimba ta mbongo mo ata 10 000 francs na maboko boye ezo peso lisusu te. Donc c'est pour cela que le gouvernement faut prendre conscience ya koluka kokota ordre na pays. Baza ba compétence ça veut dire quoi? Baza batu moko boye ba milingi, balingi peuple congolais te. Parce que ce que balinga qui peuple congolais, le peuple congolais faut se retrouver. Tous se retrouver pour balingi intérêt ya bapaya. Preuve année. Okomona mutu lokola indien ayena Congo, to chinois. Azo futa mutu na mbongo o eza compétent mais lokwa azo futa ba taxe à l'été belé. L'État doit permettre kaki mutu wana invertir na mboka na ye. Okomona lisusu bwenga na bike na bamboka bapaya ezalaka batu loko baza bapaya fu batonga kaka na ba ville banini mais lelo ana Congo bendia bakomo tonga tina ba cité pour peuple se retrouver ndenge nini. Or peuple saka marché moto benga ya manœuvre akosoma pala bango na 1000 francs tango ena cité ateki na 1200 parce que yo moko mutu 1000 francs oyede okomo teka na cité pour peuple ateka nini. Jais Djemba Koko Tiri Tiri lisolo nini ya caricature bopesi biso lelo. Likambo ya Banzela depuis Fachi Beto a comment le pouvoir Banzela et comment ko salama kitoko de manière que mituka e bana ko rouler pepele mais ya ko kamwa ba embouteillage za ko silaka te c'est parce que ba epave et tondala ndenge na ndenge et comment ko kanga Banzela et comme ça Banzela mike yango population ba comment ko mituna nani akoki ko bikisa bango na misala oyoyo eba eza ko pumbwa ko panzana nini mituka nyoso oyo etonda tonda na balabala esengo tala ndenge bazolongola yango nzela ekomi polele pepele na pepele kitoko makasi. Ah c'est bien ça nani azosala ba œuvre ya boye honorable pe na kwa na ye le kolo ba benga honorable po arata ba mandat aganyaka te mais ye petanga moni boye agangi na mopanzi na ye Yewana abimisi loboko vice-gouverneur akita sa Gérard Jekoko Mulumba soso mboka mosala kitoko
population zo sepela na misala zo ko sala kotambola komi pepele ezalaka boye na mwana mboka Gérard ko mulumba musala sekele za kitoko continue kaka kolonga be pas vetonner na nzela po bazele ko ba pepele mituka itambola kitoko ya boye to betisi muna po bala kin ba sepeli vraiment et monani tolanda page mingi mbonda ekolo to sengi na bino bo s'abonner massivement na chaîne na bino mbonda ekolo officiel et puis ba oyo bazana besoin to lekisa ba élément na bango tolobela boutique na bino tolobela biloko na bino nyonso numéro ezawana bo benga bokozala de cité.